kindoki ezaka folo kana butute kindoki ezaka fo boma mutute kindoki ezaka fo mono zo sama mama bete oyo saliza kindoki sanda la tigresse nazo tanga kombo na yo oza plus que sorcier comment expliquer au vandi na ndaku na yo olelo lamuki oza poso sambusa ka mutu mutongo po oza poso sambusa aza ndeko na yo mwasi soki ezalaka mbali bon tokoko mona ta mo ndenge mo mais ndeko no mwasi yo ozwi ba photo ya Karine Nyamado o trier yango ozwi na ba ola tableau ya mikuse ozwi na ba ola ta ba roba mikuse ozwi na ba ola sala kabo na ba ola sala kabo ozwi yango nyonso osangisi yango olongwe na ndaku na yo bateli pe caméra bona nanga bien bateli yo caméra ozwi caméra bandi koloba kaka po okosela mutu makambu ke Karine Nyamado mutakalize Sankara de Kuta bana mususu ya papa na biso ko felo mide Sankara de Kuta na niveau na ko benga ko felo mide papa oko benga papa na biso ko felo mide Antoine na bwe ko benga papa Sankara de Kuta aux impoli Sankara de Kuta aux respecté ce qu'on manque à battre misusu mais qu'on manque ko felo mide yango na za ko interpeller Venjora oza wapi Sankara mamozo loba na Kofi Olomide ke benga gouvernement pour pas passer titre là bon Sankara gouvernement congolais Sankara aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bon apoto, ban mokili mo c'est Francis Moté Chando, garçon de luxe et vous s'abonner toujours na kata la Reine Nzinga TV, chaîne à vitesse, c'est chaîne ya actualité, la Reine Nzinga TV une chaîne du moment, la Reine Nzinga TV une chaîne ya makambo Francis Moté Chando, garçon de luxe na Sarabino, émission bête bloco déjà bandi boko ta liwo pe na ko sika muke po kandeza pe na mo mingi par rapport il y a dossier ya Sankara de Kuta nenga lobi que non Kofi Olomide a problématique Sankara de Kuta impoli mais bon s'abonner toujours na kata la Reine Nzinga TV chaîne à vitesse c'est chaîne d'actualité tozo sur la paix par rapport il y a dossier maman na biso Sandra la tigresse ndenge abambeli maman na biso Karine Nyamado ka pena que non kokose la makambo ya kokose la makambo que non Karine Nyamado aza mutakaliser or que a koseli Karine Nyamado makambo Karine Nyamado aza na mutakaliser te ba dossier za pena tellement belé bon s'abonner toujours na kata la Reine Nzinga TV chaîne à vitesse c'est chaîne d'actualité tikana vandi sa maman la Reine Nzinga moulin vesedo ka mosa makasa longa bitumba baya 2000 personnes 3000 personnes maman la Reine Nzinga alonga bango di bakisela ka lisusu nani la japonaise 5 fois maman plus ikoko lenga mokili bimasu ki ya pembe okumbaka bakoko di tikana vandi sa mama kato kunga de Atlanta la beauté de Atlanta tikana vandi sa Antonio de Bundes l'impérateur elamba tikana vandi sa igak un autre madi yolal mombele 4 fois maman au tali moso kumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vandi sa wone ratarate boss adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikabakaba adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikabakaba tikana vandi sa mana mimoza na kata Berlin tikana vandi sa batonyo so bolinga Francis Moté Chando garçon de luxe toujours na kata la Reine Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne ya actualité le Francis Moté Chando garçon de luxe na kanda ya makasi tina ebisi bino kanda ya makasi ke bo matcha ba volume bokota déjà batu po makambo na zoloba awa ngana respectaka ba maman na respectaka ba maman na pesaka ba maman respect tant ba maman bozo banga bandeko na bino ba cité photo dénoncer yango eza bien te maman na biso o na kombo ya Sandra la tigresse soka za komi benga la tigresse soki la tigresse ngo ya ndenge ni tozo ebate soki akanga nani po bino bato bokoma kozona ba kombo ba nyama ok mutu zo kombo e mutu maman la tigresse oza mutema mabe kindoki ezaka folo kana butu te kindoki ezaka fo boma mutu te kindoki ezaka fo ba mono zo sama mama bete oyo saliza kindoki Sandra la tigresse nazo tanga kombo na yo oza plus que sorcier boli misanga pour na tembo na esilo kino nazana ya kanda comment expliquer au vandi na ndaku na yo olelo lamuki oza poso sambusa ka mutu
Mutango po oza poso sambusa aza ndeko na yo mwasi. Soki zakata mbali bon tokoko muna ta ndenge mo mais ndeko no mwasi. Bible bibo o lingi basala o te kosala pe muninga te. Yo ozwi ba photo ya Karine Nyamado o trier yango. Ozina ba o la tableau mikuse, ozina ba o la taraba roba mikuse, ozina ba o asala kabo, na ba o asala kabo. Ozwi yango nyonso, o sangisi yango, o longwe na ndaku na yo bateli pe caméra. Bona nanga bien, bateli o caméra. Ozwi caméra bandi ko lo bakaka po okosela mutu makambu ke Karine Nyamado mutakalize. Karine Nyamado ba publier mutakala mama nanga. Maman na biso sang dans la tigresse nazolo banayo nazotanga komo na yo po na yesaka baboni na biso nyoso Francis Moté sonu gato na banga kamutu te sauf nzambe koko c'est la mutu maman na likambu boy Karine Nyamado za maman ya famille Karine Nyamado za mbali na ye Karine Nyamado za na famille na ye Karine Nyamado za na bana donc bana bakoyoka keno soit disant sang dans la tigresse okanga ba photo obanda ko trier oko c'est la mutu likambu après ko zo ba vie ozunini. Est-ce que Bettina, le Congo conseille mutu qui mutakalisé, ba publier, ozo ba peke no, Indie, Karine Nyamado mutakalisé, ba publier Karine Nyamado, basalié boy, tout le monde n'a pas ta vidéo mon côté sans dans la tigresse. Tout le monde a monté? Ba vie oyo lukozo na vidéo wana. Au beti milliard de vies, au beti milliard de vies, au beti milliard de vies. Au celui que moi, pas même pas m'en mettre 10 000 vies. Au sambusi mutu, l'icole à 4 000 vies. Au biso na la reine, zinga to betara. Au sambusi mutu, l'icole ba vie. Or que biso ton to lo baraka no so ki to moni ke no mutakaliser za so to bana TV, mutakaliser to yaka na ba preuve. Karine Nyamado a bengi nga bisinga Francis Moté so no s'en charger. Na ko s'en charger no tina suka to ko retirer parole na yo, o ko retirer mission no supprimer mission. Et c'est normal, Koko c'est un décono moi si makamba bon qui a mutakalisé. Yo mona mutakala Karine Nyamado. Yo mona déjà yango. Et ça passe na zebete sans dans la tigresse, soko na poto, soko na mboka na biso mais maman yeba ke o tie musa place ba tchaka musa pité. Soke zaki makambo solo, to ngato dénoncer que non Karine Nyamado za mutakalisé solo ko eza lokuta. O sali yango pose ka ba vie maman yeba ke ngana oti na suka. Tokota dossier nazo zonga wana sandra la tigresse ngana yo tina suka po makambo siko ebandi siko boye to to vanda ka kimia to sala ba mission to seka e mo to Francis Moté sendo alobaka te mais keba ah mokiliza ko beba ozo sambusa mutu pona vie o créer base pour zo ba vie PV obetata milliard te ozo mutema mabe na koki jamais ko finga yo poza mwasi na respecter ba maman mingi awa ba maman batala ka biso mingi mais maman na ngai obeti libanda luka Karine Nyamado tindinga maman sans de la tigresse zala kalime tokota dossier ya Sankara Dekuta par rapport ndenge ba propos bimisi et pas papa na biso Koffi Olomide onga na benga ke légende ya musique ya Congo na ya Afrique Sankara Dekuta ban na mususu ya papa na biso Koffi Olomide Sankara Dekuta na niveau na ko benga Koffi Olomide papa okobenga papa na biso Koffi Olomide Antoine na bwe poko benga papa Sankara Dekuta aux impoli Sankara Dekuta aux respecté ce qu'on manque à battre misusu mais qu'on manque Koffi Olomide comment expliquer ba que non ambassadeur o ya zui wana ki ambassadeur ezaka rapport ba PCK ka benga ki président a benga ki batuka po ba tieka ba sani ba pesa ye ambassadeur ba pesi wana eza lukuta par rapport que Koffi Olomide za rankiné wana c'est le Sankara Dekuta qui est politesse na yo po yo banga batute mais ngalo na yo non po na batu bozo sala makambo mabe soki to yé batu bolanda nga bien soki to yé par rapport ya Koffi Olomide na Igor le roi de la forêt na JB Mpiana atabino bato botala nga Francis Moté son garçon de l'X na niveau ya Koffi boko comparer na wera na niveau ya Koffi boko comparer na nani nana mérité qu'on a ambassadeur pour tous ceux qui ne faut pas payer wera faut pas payer nani faut pas payer Jiba Salani na musique à Congo Jiba il a fait quoi wera Salani omoni
tant tozolo ba makambo boye tozotanga na ba par rapport ba album oyo Koffi Olomide asali. Koffi Olomide asali combien de rumba, combien d'albums. Tant Koffi abandi musique wera zanon wera zotanga. Futo bango bien. Tant Koffi abandi musique jiba zotanga. A mérité qu'on a l'ambassadeur. Ba propos sankara de kuto bimisi ngana regretter. Ngana zo regretter pour ngana za wengeman mais makam o sankara de kuto bimisi za normalité. O lobi ba bêtise o ngamoto natali na miyo keli mawa. Yango naza ko interpeller Venzora oza wapi. Sankara mamozo loba na Koffi Olomide. Koffi Olomide kebenga gouvernement pour pas ce titre là. Wana sakana gouvernement congolais za Sankara. Yango nazo sabino bato bolanda biso. To sala analyse ya ko talisa bino niveau ya mutu. Ndeti so to koti koto Fally Ipupa nazo comprendre Fally Ipupa ba propone musu na yebaka te. Na talaki émission oyo Fally Ipupa lekaki pa na ti lokole. Mais nga na regrette. Ponga na yebaka mutu soka meli masanga. Na yebaka mutu soka meli whisky. Na talaki frère na ngai Fally Ipupa di Cap la Merveille. Elongi wana amelaka na eloko te, ameli whisky ta meli ninte. Comment expliquer Fally au commentaire niveau bageno na mboka na biso na naza botangelanga na ti lokole tangelanga batumi balé au baza bon plus que ngana o bakufa. Mais faut ça dégueulasse. Et comme zoba na yope na ti lokole yango na saka bino bo banga bo tika kozana ba fanatique ya ba musicien. C'est qui fanatisme ndeti ngape na Fally Ipupa yebisinga bon na kotangelo ba gankale na kotangelo ba lomo makiadi na kotangelo ba seigneur lay to chaka point na vie ya mwana na vie ya mutu te mais makambo ba seigneur lay ba benga seigneur lay makambo ba seigneur lay ba sala me Fally na comprendre niveau oyo zo ba tangelo bon plus que yo na ba o ba kufa me nga zo comprendre yo beti musique ko leka papa tout oyo sana na papa m'a déjà salango papa m'a sala ba vivre la musique internationale. Les contraires, bien babonné biso bato botelanga. Les contraires. Fally Ipupa baby vie ya bana. Futo bango bien. Fally Ipupa di Cap la Merveille. Il faut to lobango au baby vie ya bana. Au baby jeunesse ya Congo par rapport na banze mono ya bêtise oyo yembaka. Oyembaka bêtise na bêtise. Oyembaka bêtise na bêtise. Les contrats que tu BBC pour ce que nous botangelanga bon oyo baza des bons au baza plus que nga na ba oba kufa ba papa na biso taboulay ba seigneur lay les grands cameramen on balancer biso ba image mona ba photo ba taboulay ba salaka ba succès ba taboulay ba yembaka nzoto ya basi ba papa na biso taboulay ba yembaka ba yembaka basi mais ba yembaka ba basi ba niveau au falo zo yembate le ko yo boyena ba oba kufa mais photo takeyo to komeso libele tiwapi ba tabule ba yembaka basi mais ba yembaka niveau ozo yembate tabule yembaka moi c'est ma yembaka bêtise ayembaka bêtise te ba grand kale ba yembaka ba bêtise mais ba salaka ba maman na ba succès ba lomo makadi ba yembaka donc oyo senti pena que non nzembo tikali génération na génération ba papa na so ba madilu tango zo compter na ba oba kufa c'est que zo sangisa bango nyoso c'est que basé lokote bon oyo za na ngono zo baté na so ko za bona bêtise ngona beto na maboko na esaki bino ne bandili na na kanda par rapport que moni to tika no ki fanatisme toujours ngano na vérité makambo na zo na yebi ke no ebele boko ina mais eza vérité blessé mais eza vérité nana ngoy bengo te ke Fally Ipupa yembi bêtise fisi ko yemba bêtise mais papa na so ba lombo makadi bêtise ni ba yemba ba madilu système ba redi a Messi. Le quoi peut ba congolais to tana mitu na biso ka non ponze mbebe ta fo bêtise to kenda peka na rythme wana tant fala zo ba keno attaque fala zo ba keno fala misa momobe ko saleka c'est que ko sa biso zo leka ne mabene malamu zo ko sa biso zo leka pour to moni au fondissé le ostram to yo ko fondissé le ostram au ko fondissé le ostram ne sino te que non c'est le ostram misa ki vérité. Vérité blessée, mais la vérité. Vous s'abonnez toujours à Katalaga Nzinga TV, chaîne invitée, c'est chaîne actualité. Vous s'abonnez, vous commentez, vous partagez, vous aimez, comme na presque na souka émission Betablo Kalenga Biloko, tout avez pena ko betande biloko. Émission za Betablo Kalenga Biloko.
Tu es bino YouTube et église té. Église ne soki muta sali mabe ba benga ba bongisi na calme biso eza YouTube. YouTube et église té. Vous s'abonnez toujours dans Kata la Randinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Vous commentez, vous partagez, vous aimez. Tikana Vanessa, maman la Randinga, moulin Fessedor, moi ça m'a cassé longa bitu, m'a 2000 personnes, 3000 personnes. Maman la Randinga longa bango di. Bakise la kali sous nan la japonaise, 5 fois maman plus sikoko, lenga mokili. Bimasu qui a peine beaucoup marabakoko. Tikana Vanessa, Antonio de Bundes, l'impérateur Antonio de Bundes. Et la maman veut adosser un mètre 5 toujours motomoko bien bikaba. Tikana Vanessa. Il y a un moto m'a dit Yolal Mombe, les 4 femmes motali monso comme Sinza, mais quelle taille, quelle beauté, quelle fraîcheur. Vous s'abonnez toujours à Kata la Randinga TV, chaîne à vitesse, chaîne d'actualité. Boté la biso ka ba commenter, wana boté la biso ba commenter pour émission o ezaki pena moto na moto, na pena mimi na kanda par rapport à Sandra la tigresse au kose la ndeko no mwasi likambu ya makasi ke mutakala o ke mutakala za na ngote par rapport à Sankara de Kouta. Umsaba popé mabe devant Koffi Olomide oyo aza papa na yo. Internet est YouTube té. Internet est église té pardon. Oh tout est ça na internet ou sur son internet. Vous s'abonnez toujours dans Kata la Randinga TV, chaîne d'invité, c'est chaîne d'actualité. Numéro on a plus de 43 89 18 50 26. Benga Francis Moté sur le garçon de liste toso na WhatsApp. Na boa qu'on a sa promotion no. To écouter une émission mususu. Merci beaucoup. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te dala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine